Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin eleki partout KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikuru meza bino pardon Jima sala yolo karatakate ya ona benga yo Jima mukende umela bana kin ke bana jago zape so kutana ngo KNB Telema KNB Telema Kinshasa eleki partout Jinimu Kendi Umela KNB ko zape te so kutana ngo check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Bon début ya semaine na mabota na bino nyonso esango ezalaka malamu ya komona bino liboso ya baposte télévision na bino mpona kozela magazine elobelaka bino ba réalité ya Kinshasa KNB. Bon nombre ya politiciens gagné temps ya intégrer na comité préparatoire ya dialogue yango KNB proposé bino réflexion. Ndenge kaka opinion nationale pe internationale ba remarqué na ouverture ya ba travaux ya comité préparatoire ya dialogue ba formation pe ba acteurs politiques mingi bazalaki présent na Béatrice Hôtel le mardi 23 août dernier. Ba absence ya ba politicien mususu et suscitaki plusieurs réactions au sein ya opinion publique. Ba politicien congolais ndenge kaka ba mesana ko surprendre batu tomonaki ba oyo bazalaki hier anti-dialogue ko rehaussé na présence na bango pe ba oyo bazalaki ba pro-dialogue ko zala absent na cérémonie d'ouverture wana. Malgré nyonso wana, Ban Ki-moon, secrétaire général ya Nations Unies, a saluaki lancement ya ba travaux wana. Ndenge kaka tomesana na mboka na biso na mikolo ya suka ya ba travaux ya comité préparatoire ya dialogue tomonaki ba politicien ko se bousculer pona ko intégrer comité préparatoire. Ba politicien lokola Léon Kengo Wadondo, Jean-Bertrand Ewanga, oyo le mardi a s'intéressaki na ville morte Steve Mbikai na Justin Bitakwira ba oyo pe bazalaki ko douter na Kojo na ba oyo bazali déjà maintenant no ba se prononcer te esengeli koyeba ke ba travaux préparatoires wana ya dialogue et suka kibongo samedi 27 août et dialogue proprement dit ekobanda le 1er septembre. Donc na nyonso wana population nanu a trouvé kaka compte na yete bazozela kaka ba solution concrète oyo dialogue inclusif ekobimisa pona kimia ezala na mboka Kinshasa eleki partout. Population quinoise va réagir na micro ya KNB sur battante na bango à propos du dialogue oyo kozala organisé na Kinshasa du 1er septembre au 14. Le 1er septembre 2016, ezali début ya ba dialogue alors. Ba politicien bako kutana ba solo la makambo etali mboka yango lelo magazine KNB tolingi to solo la na population congolaise ba ebisa biso na dialogue wana bango bazali ko s'attendre na nini. Bon koloba ke ba politicien na biso ba si ba yokani c'est trop dit. Ba politicien bazali na ba tendance na bango na ba intérêt et puis na ba idéal. Et ça na ba politicien oyo baza ba leader bazali ba élite oyo ba mona clair pour na okumba mboka, mais parmi les élites il y a ceux qui défendent ba intérêt personnel na bango. Tomona ka en Afrique du Sud Mandela a lutté contre la politique apartheid pour l'indépendance de l'Afrique du Sud, mais il y avait un boutelezi na inkatanaye azana bak déclare kazana ba mindele pour naye sala qui rien comme il se retrouve, il trouve que c'est bien, alors indépendance ça ne veut rien dire. Mais aujourd'hui on parle du pays de Mandela, on parle plus de pays de boutelezi. Donc et pas nabiso dialogue c'est d'abord sans objet, mais manque ya volonté politique et ligne comme isango réalité. Kwangu mimi napendelea wote wachangane pamoja. Kama wanachangana pamoja itakuwa ni mambo mzuri sana. Atupendelee hao weko mkundi hao, wengine mkundi hao, ile haitakuwa mzuri hapana. Wote wachangane pamoja na sisi tutakuwa nyuma yao. Jo yote iwezekane. Eloko za pasi ba politicien bazo dribbler biso makasi
Mboko vraiment ekobonga nango te soto zeli kaka ba politicien ba trouver solution. Soto sito yoka déjà concertation en discours pe tangama ya danser ba kengo dondo bato ba tanga na nenga solo pena atali pena landi discours pena boy na présence à Sassou Nguesso. Kengo lobi et que dire encore na koko bakisani na o président lobi mais ça la eloko ni. Et ça la eloko te o eza dialogue te wana eza concertation eza ba cop na bango groupe d'amis ka basala ba cop na bango bani tout ça wana monyango bien tozana posa penda bomoko ezala na mboka na biso côté ya majorité nos positions basangana babimiselo ko moko pour peuple congolais à se retrouver. Oui, dialogue ezali eloko eza kotambisa mboka malamu tokoki koboya yango te. Sans dialogue tokende wapi? Il faut dialogue ezala pour que mboka etambola. Eza kitoko. Zakitoko tozo sepela mingi ndenge babandi musala yango ko basukisa yango mala. Il faut bakende bango nyonso bakende peuple tozo zela bakende na dialogue. Mutu moko te atikala libanda bato bazotikala libanda balingi baya ko créer nini isusu na sima. Bakende usolola bango nyonso kuna et kuna nde tokozwa ba solution ya malamu pona kimia. Parce que soki ba mususu baboyi bazolo babakende te batikali kuna libanda likanisi na bango eza nini. Biso posa na biso eza kimia. Bakende na dialogue pour que ba trouver compromis moko ya malamu pour na peuple congolais to vanda la kimia. Population peut si ba point de vue na bango mais na ba konzi to kosenga kaka bino ba to kokota na dialogue bon mekananu kota la intérêt ya peuple congolais parce que peuple ndé azali kolela mingi botala na intérêt ya ba poche na bino te intérêt ya mboka et l'équipe nyonso Kinshasa et l'équipe partout. Et si il y a que Jean-Lucien Boussana, professeur Némi Mouila, Nyande Baza, respectivement représentant la majorité dans l'opposition dans le dialogue, bonjour à la biographie. Kinshasa et l'équipe partout. Némi Mouila Niaoulonja, actuel directeur du cabinet et chef de l'État Joseph Kabila. Aza professeur de droit à l'université de Kinshasa, originaire de Baraka, na territoire ya Fizi na Sud Kivu. Azala tour à tour conseiller principal na collège juridique et chef de l'État. Prof Némi, un homme très discret qui a gravi tous les échelons du cabinet, loyal et fidèle, surtout bosseur. Malgré que Azalaka peu connu du grand public, mais Aza fin stratège pour na ba résolution et belé na o Italie bonne marche du pays. Lelo na tête ya délégation ya majorité présidentielle après clôture ya ba travaux ya comité préparatoire. Jean-Lucien Boussa doublement élu député na 2006 pe na 2011 na Bunjala. Ancien président ya finance na ministère ya sport sans le règne ya Mole Kanzulama. Économiste de formation, Jean-Lucien Boussa, ancien secrétaire national chargé de la jeunesse dans MLC et puis secrétaire général adjoint au ESA fonction ya Souka avant son départ na MLC. Président ya CDR, courant des démocrates républicains, ancien membre ya Dynamique P, modérateur, il faut retenir que Jean-Lucien, depuis ba concertation, consultation P assise ya Genval, atikala cohérent na ko boycotté. Na début P dialogue a rejeté kiti na création ya plateforme Front de démocrates, oyo eza na kati ya dialogue. Lelo yo mutu azo kumbela masolo na kati ya opposition Kinshasa et l'équipe partout. Constamment quand on sali na batu oyo basimbaka ba liste ya contribution ya matanga, la plupart bango moko pe batiaka na bango contribution na bango. Bozo ba détail élément oyo. Nyo sopo na yo Yesu Lelo na pe si elaka KNB toza à la commune Njili précisément na terrain à 6 pour nous sola na bakinoa concernant bato oyo bazara ceux qui matangeza na famille ba se précipitaka ya kosimba bakaye pour na contribution mais en réalité bango moko ba contribuer raté yango bakinoa balobeli bato wana na micro KNB tozwi matanga oyo ka oya ya moko boye noko moko boye ya mukolo azo ya mbango te pesa ngai kaye nga moko na simba mbongo okotala bona mbongo ako wela ya simba ye kuto mona par na ye ezate siko biso bato tie mbongo na biso to tala boye mona ka mbongo ngwe komi nango mukie ya ye ezate alors bata bongo ba ko tia ba trouble na famille
oye mona ntema ya bato mosusu azwi alie bakozala pe na compte ya kaye te fo mutu oyo ayebika kopesa mbongo na ye ye nde moto akosimbaka ye baza pe bamiyibi yango wana eloko wana basengeli nde batika yango pamba te soki toali kosalela bongo mwaye pe to evolue na kati na mabota ezali te wana ezaliki moyibi so bolandeli mpenza dossier wana bomonake kaka na mbongo bino botiaki ye pa profite abombaki bato base comportaka bongo bayebaka ndenge yo le ya muninga eza mpe mokolo yo olala nde muninga lali libela moko mpa kobima koliaka oyo yo systeme wana ya kosimbaka ye wana mingi bato wana mpe bon mutu azosala selonga na monaka mutu azosala mosala wana akoki kotia su te mpo azosala befort mais mpona bato mosusu bamona yango kaka keno te mutu wana nde akotia eloko te mais befort oyo azosala wana mpe ezaka mbongo me naopesaka mwa ndambo mpo nasimbika ye effort na ngai wana kosimbaka ye eza deja ngambo bolandi wana bakino balobeli bato wana alors na bino mpe bato bosimbaka bakaye mpona bacontribution ya matanga ekozala malamu mingi bino mo bozala baexemple donc botiaka nanu mbongo liboso avant bato nyonso tu mpo ata mpe bolie na bino mbongo te le fait que kombo na bino ezomona na liste te bato bakokasaka ndeti bolie mbongo wana donc eza pena malamu mingi na bino mo bato bosimbaka bakaye ya baliste ya bamatanga botiaka d'abord bino moko bato ya liboso mpo ezala mpe ka malamu Kinshasa eleki partout. Église ministère Amen, il y a pasteur Léopold Mutombo Bazali Bongo qui a organisé une grande récollection de jeunes Oyo Babengi Récogène et Kobanda Bongo le 1er au 2 septembre. Bon, ça va détailler l'élément. Récollection de la jeunesse, il y a ministère Amen. Oyo Thomas Léopold, parmi les valeurs, parmi les concepts de Thomas Léopold, apôtre Mutombo. Yango na zolo bapora bande konyonso. Ezabi pa yo cadre oyo azoko ya ko tailler, azoko former, eza cadre ya coaching, oyo pa yo jeune akoya ko zwa ba outil, jeune akoya ko zwa mayele, jeune akoya ko yeba ba valeur na ye pour permettre na jeune obengi chrétien aye ba ko bunda na vie. Pe ba ko koma na ozali miango nzaba bongisa ki pona ye. Récogène ezali le premier na le premier zali jeudi et vendredi le 2 septembre na ministère Amen 8e rue numéro 4 ba bengisi jeune yo saki sasa azala joueur mécanicien aux étudiants aux étudiantes au bengami a on a cadre oyo ya ministère Amen et longona Thomas Léopold a bengi yo oya koyoka pezana ba valeur kati na makambo kati na yo mais omiye bakate mais na nzela ya Récogène okoya kozwa pe okokoma parce que ça koyoka pe mopakolami eza azoko impacter mbala moko parce que ko réussir na vie ezosenga makoki moko boya accompagner yo et Dieu a prouvé pour nous un homme l'apôtre Mutombo yaka pa zwami na Brazzaville yo zwami na 24 communes ozona na biso rencontre eza pona yo jeune ya kisasa nyonso ya église nyonso ya bansamble so pa ba jeune bazali bo bianga botia makona bino awa le 1er le 2 septembre dans le ministère Amen. Tu as 2 vacations, tu as 9h, tu as 12h et de 15h à 18h dans le ministère Amen. Jeudi et vendredi, tu as posé les pamboli pour nous, tu as écouté na musala nzambe, ou à l'engel programme munene. C'est que tu as un collège à pambola bino. Ba jeune nyonso, ou azelo kwa jeune ko ngai. On no azo fini na charge été, ou mona ke non akozangwa hier à part nzambe aya. Vraiment, c'est une journée formidable. Donc, toujours lancé l'appel à tous les jeunes, tous les 4 à Kinshasa, toutes les communautés. Vraiment, ils ont référence. Réunion, réunir un chrétien, comment on a une initiative, comment on chrétien, comment riche chrétien, Bible, comment fils d'Abraham. Vraiment, ils ont vraiment juste vraiment pour Nabiso. Initiative au papa Zui. C'est quelque chose d'important parce que les jeunes ne s'embriller trop dans les bar, les boîte. Du fait que Nzambe a révélé à propos de la prière, de conseil, c'est vraiment important pour nous les jeunes tous Zalaka. Oui, je suis jeune, j'y vais. Ozana posa ozo voiture ya kitoko pe en condition ya malamu stress compagnie ezali wana pona bino posa ba détail élément.
Nulle part ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la Napi, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. totuni bandeko na biso bawewa bayebisa biso soki esali ke client moko aza na bebe alingi amata na moto na ye akomema ye to akoboya. Milcar double compressor. Kinshasa et l'équipe partout, tozali na Kabamba Kasavu Bosika to kosola na ba wewa ba biso. Soki client moko aye komata moto e azali na mwana bébé topé, azali na bana miki est-ce que ba komatisa topé ba roboya. Azo matana bana. Na roboya te, na omema e bien, na atamuse malembe ti na komiseti na destination. Po soki na meme na luingi ndenge aza bana nazo riske na koisa bana na ye bien na sala sida. Mama azana mwana na komema ete po code de la route ndimi te ke na mema mama na mwana aza bebe na omema ete na kolanda ko sambo te po bakendo kanganga usana kendo riske na vie ya mwana na ya mama. Tout d'abord mopepe kaka mopepe zolinga te na mwana donc na omema ete na komatisa ye na lokoso mbongo mais normalement moi si o azana mwana bebe akomata moto te. Parce que ndenge tokumba ba moto boye tozalaka exposé na ba danger nyonso. To kendeka boye to sali accident mwana kozwa choc ou soit nga mukolo na zwi choc na ko hôpital na ko yoka bien sko mwana choc a mwana izaka makasi vaut mieux kolengela mwana mwasi aza na bébé conseil nazo pesa bango ba kota transport ya mutuka po bazala protéger ke moto na komema pona lokoso mbongo moi si soki amati moto na mwana. Bon, d'autre part, il y a danger pour la moto, il y a un risque belé. À cause de l'accident, la moto est cause de l'accident, il y a un choc. Mais d'autre part, la moto est un maca, ceux qui ont transporté dans une minute, ceux qui ont transport, il faut avoir transport, ceux qui ont pénétré, à transport, à moto, moto est un ticket place à Zoké. Na ndima na boyete na ndima neti na zabo na responsable fona memaye na maîtrise nyonso o na commissaire na destination azoke boki bango moko ba wewa ndenge ba répondre na micro et quand il alors to senga juste na ba wewa en tout cas to boite ndenge bozoya wana bozoya pona osala musala pona kozwa mbongo mais en tout cas ce qui moi c'est komata na wewa zana bana eliki en tout cas il sera préférable boboya parce que pour la protéger vie ya bana wana parce que na moto to bozo mata wana boza protéger d'abord boza non na ba casque te ba client na bino ba la peine na ba casque te siko moi c'est komata susu wewa na bana en tout cas ils a vraiment danger ma casse Kinshasa et l'équipe partout. Namasano ya lelo KNB proposé bino passage à ceinture na école de karaté ya maître Mike Mutu. Yo! Vous va Charlène va signaler l'invité sur la tête gate. Teacher, libéré, show, ni, sana, yono, go, roko, teacher, libéré, show, puissance, ni, sana, yono, boy, re. On ne marche pas.
Yayambo na kopesa nanu merci na ba autorité congolaise na ndenge baza ko soutenir biso quand même moralement. Quand bien même que sur le plan financier on n'a pas de soutien. Également le bourgmestre de Lemba met Toussaint Kaputu pour la implication na nyonso butu moi pour l'encadrement jeunesse. Il a mis ses moyens quand même pour nous aider, il supporte nos caprices et ça c'est malam. Donc journal lelo ezala qui dédié na formation à jeunesse congolaise parce que pas na biso to encadrer ka jeune. Après donc ngonga moko boye esengeli ba jeune wana ba passer ba ceinture ezali lo lenge ya biso ya encourager jeunesse congolaise. Donc mukolo ya lelo ya la qui dédié na passation de ceinture ya bana oyo bali encadré na katia école de karaté Mike Mutudi Fondation Dieu Merci Asbel ba passer ba ceinture blanche à ceinture jaune notamment bana ya Dimu Mukendi Chimanga notable partenaire Nabiso ba l'équipe ceinture orange ba comme lelo ba ceinture verte et je sais que et pas un notable Dimu Mukendi Chimanga donc makamweza kitoko makasi donc bana baza ko se défendre et to lingito pese sengo na bana ya ba congolais ba ebete to kaka ko convier poto te tala ba musuba ke poto mais Dimu Mukendi na babino bolobidon comme ba o ba ke poto te ba o ya biso tikato se perisa bango ao yango moni to bongisi cadre ya kitoko pona bana oyo donc papa Dimu Mukendi achaka biso moi appui eza ya lukuta te po ete biso to kende liboso et so talibana na baza très excellent talande ba to sala 3 combats ah sala 3 combats pona ko l'accepter na armarche biso to flataka te esengela nyokwama abunda a maîtriser souffrance Dimu Mukendi Chimanga na espace na yo to peso longonya parce que ozala ka pembeni na biso soki batunyo so ala ki boye n'est-ce pas biso to kaka ko lelaté donc chaque fois moi le meilleur pesaka moi presse à pesaka moi elamba sport et ça la biso bien Dimu Mukendi Chimanga eza pona ko flatter te so ba sport to flataka te aux notables yabana kitambo ezali loko voyuté ngape moi nanga na sasaka sport ngai moko pe na sala sport ezali pona ko maintenir santé ya mutu nzoto ya mutu ezala nkolongolo yango na pesi bino longonya na pesi pe président biso Dimi bambote bele nzambe abakiselaka mikolo mbula na vie na ye na libota na ye na bana na ye bakende liboso. Artiste et musicien Moli Mokelenge abetaki bongo samedi 27 août na centre culturel Gezari na Kasavubu. Posa ba détail ni élément. KNB
Deboye kopesa biso maboko na bino. Jemi mukendi na équipe na union surtout. En tout cas bah merci bébé. Donc to sepeli et puis na public azaki vraiment magnifique. Alingi te bino mo bomoni aboyi to 6 to 4. Alingi to continuer. Prochain rendez-vous est le 23 septembre na Ad de la Gombe, Institut français. Wana eza pona batu union surtout donc on senga boya ebele parce que musique et bandi kokota lisusu na mitema batu lisusu. Donc toi et c'est moi belé. Merci beaucoup. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Bolanda actualité Facebook oyo KNB est proposé binoli. Actualité na Facebook eza dominé na ba élection présidentielle oyo euti ko salama na Gabon. Jean-Ping oyo azali opposant ya président sortant Ali Bongo asi ami proclamé vainqueur ya ba élection entre-temps na ba réseaux sociaux. Chacun azo bimisa ba résultat na ye. Pour la plupart bazo pesa Jean-Ping plus de 65% ya suffrage. Nzoka côté na ye président Ali Ben Bongo alobi tozela ba résultat tout en affirmant que a gagné ba élection au le main. Guerre ezo continue na ba réseaux sociaux pour na Jean-Ping pouvoir azo manipuler fraude massive mbutu eza makasi. Kutu ba internaute ba lobby élection partout na monde et sous kaka na proclamation ya ba résultat kasi na Afrique élection et sous kaka na contestation gaz lacrymogène proclamation de résultats par les personnes qui n'ont pas organisé les élections, puis soulèvement populaire. Dialogue national ezobanda le 1er septembre à Kinshasa ba délégué ya majorité na ya opposition basengi ba oyo bazali banda baya kokota po baya to bandima nyonso na kati. Sinon Alain André Atundu a expliqué que dialogue ekozwa inclusivité pour na mutu oyo bazali kosenga aya aboité. Côté ya dynamique, rassemblement na MLC, batikali catégorique, pas de glissement, pas de dialogue, respect na constitution. Mazembe super champion ya RDC a remporté match contre FC Renaissance du Congo na Maniema 3-1. Traoré a signé ba Bunion son na Mazembe P. Moko ya Renaissance et pas ya Robert Wilangi. Pona batu ya vita imana ya Kinshasa balobi que esali bien poto pe mamuke fibo pe balekisa ki makele le Kinshasa et l'équipe partout. Merci na attention pe fidélité pour continuer ko faire sa magazine na bino KNB pe bobo sanate ke Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.